jusque dans sa ferme. Et les place à parmi les œufs du lait poule. Et la maman poule couvait ses œufs jusqu'à ce que les œufs éclosent, les poussins sont sortis. On a remarqué parmi les petits poussins un drôle d'oiseau, un drôle de personnage. Quand la maman poule disait cocorico, ricocoroco, les poussins suivaient la maman pour picorer dans le fumier. Mais les petits aiglons ne comprenaient pas son discours. C'est que la maman poule parlait dans un langage charnel, la profonde de Dieu. Dans la révélation, dans la profondeur de Dieu, s'il s'agit de monter, nous montons plus haut, plus nous montons dans les airs, nous voyons plus clair. dans la révélation, Jésus-Christ reste le même. les petits aiglons soufflaient dans sa nature. Lui qui ne mange pas la nourriture avariée, lui qui ne mange que la nourriture fraîche, la viande qui saigne, il arrache avec son bec. Et la maman aigle s'était souvenue en elle-même qu'elle avait pondu des œufs dont l'un était perdu. Elle se décida d'aller chercher son petit. Elle parcourut les montagnes, les collines, les vallées, les savants. Quand l'aigle arriva à la ferme, sonna la trompette de l'évangile. La poule et ses poussins étaient vraiment en débandade. Mais le petit aiglon dit ça c'est la voix de ma mère. C'était la profondeur qui appelait une autre profondeur. Il s'est parlé dans un langage spirituel. Tu n'es pas un oiseau de la terre, monte ici dans les airs, la profonde de Dieu. Nous créons plus fort, Dans la révélation, dans la profondeur de Dieu, s'il s'agit de monter, nous montons plus haut, plus nous montons dans les airs, nous voyons plus clair. dans la révélation. Jésus-Christ reste le même. Le Seigneur Jésus a dit, je vous montrerai à qui ressemble à tout homme. Qui entend mes paroles et les met en pratique, il est semblable à tout homme. Il a creusé bien avant et a posé les fondements de sa maison. L'inondation est venue, le torrent s'est jeté contre des maisons. C'est lui qui entend mes paroles, il ne les met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur la terre et mabélé. L'inondation est venue se jeter contre elle et aussitôt et la ruine de cette maison ainsi creusons dans la profondeur. Nous avons contourné la théophanie en prenant la chair. C'est le Jésus-Christ qui était venu. Il était tenté mais il ne pouvait pas tomber. Il essuie le péché, les tentations de ce monde, Seigneur. La profondeur de Dieu,
révélation. la profondeur de Dieu. S'il s'agit de monter, plus nous montons dans les airs, dans la révélation. Jésus-Christ reste le Ban à Paris, ban en France, ban à London, ban à Poto Nyonso. Ou bien aux aides de passage na Poto, Boyoka Bantango Tomemeli Bino. Maison Af Market, spécialiste de fret maritime, sans tenir compte du poids de votre colis. Pona, République démocratique du Congo Mokimba, Luanda na Angola, paix na Brazzaville. CP na vraiment makasi. En tout cas, et continuer qu'à moitié sur ça. Le CP makasi, agence c'est ça très bien, très bien, très bien. Maramia soyez les cas bien, soyez même pas 30 minutes, vous avez poli na biso. Olingi pe kotinda mutuka na yo ekota na conteneur pona ko éviter vol ya ba module mémoire pona ba voiture de luxe oza na posa voiture na yo ozo yango na Kinshasa Benga Af Market. Voici l'adresse 11 rue Decoville 93 250 Villemomble France. Topé Obengi biso na ba numéro oyo 0033 14 93 57 646 0033 60 36 68 440. Pour la assurance na sécurité ya kolina yo yaka na Af Market. Le temps passe, cette femme en âme se sent toujours toute seule, sans présence amicale, sans même présence familiale. Le temps passe, elle n'a même ni demeure pour dormir, ni nourriture pour se nourrir, ni vêtements pour se vêtir. Elle rencontre un homme qui lui donne tout son amour, d'affection et de grâce. Lui dit je serai là quoi que tu fasses. Non, ne crains rien, il t'acceptera tel que tu es, sans garder les erreurs du passé. Il pose ta vie à ses pieds. Mon destin, mon cœur t'appartient. À présent, je ne crains plus rien. Car tu es là. Mon amour, ma vie t'appartient. Je n'ai plus peur de mes lendemains. Car tu es là. En attendant que file le temps, tu seras près de moi. Pour un bonheur
Au cœur de l'Afrique se trouve un bon pays, un don béni de Dieu, la République démocratique du Congo. Au grand centre de Kinshasa, la capitale, il s'est érigé un oasis de paix. Divine Résidence. Divine Résidence, un rendez-vous du 21e siècle. Hommes et femmes d'affaires, servantes et serviteurs de Dieu, sportifs et touristes, gens en mission de service. Tous passaient un séjour agréable en toute sécurité, tranquillité avec un maximum de propreté chez Divine Résidence. Divine Résidence, située entre les stades de Martyrs et les stades Tata Raphaël sur l'avenue Mateba numéro 28 dans la commune de Kalamou. Divine Résidence, au centre de l'Afrique, au cœur de la capitale. Divine Résidence, c'est parfait! Sequoia bandimi na yo kolo yo benga kinga na sukara nzela te nakoba mobembo kino na suka nyonso kolo papa yoza na likolo kombo na yo ekumisama bokonzi na yo eya tanda loboko na nguya zala nzambe pinilanga kolo bolembu na yo ebombami na liloba na yo okobatelanga kino mboka elaka kolo yo bengaki nga nasuka na nzela te o mpona kosanjola yo konitula ekulusu bayuda bapomaki yaya lelo nyonso ekoki akolata motole na dawidi ayo ozali sequoia bandimi mai ya pinguyo alishuka mudunia baba mungu nakoba mobembo kino na suka nyonso Kina mose bakia baba mimutoto lobelobi kweyaki nikora kitu ya bwana nazangi moyen natalisa monene na yo ozali esika olesepelaka kozala kuturie nanga yo ndotonga mitema misoka na pasi tonga oyanga lelo avoka nanga yesu nazangi raison liwa na yo yango piesa conviction tina na bomoi nanga ezali masiya likabo na nzambe oyo mokili epesaka te ayoyo nasengi ngolu naleye kitisa ngolu nananino kokende te soki nzambe akei o kolobaka te o soki kolo alobi te oloba o kosalaka te mpona kosepelisa moto soki asepeli ntango esengo ekosila koboma nde yo
natondi yo kolo o mikuwa na yo bukana kiteo mikwidha na bomo yango mwasi asala makie maloba ya suka Yosefu mikwa na ngeti karateo makasi ya lingomba mikwa Yesu ebukana kiteo Nzambe na sambelaka aza na bomo mwana na mpate atelemi mpona biyano tolata poso na ye pomba biso na masumu eleki makasa ya pike mayele na tamu tina ewa nazane loko na Nzambe ngai lolendo ya papa soki bobwaki nga nesobe nakosala nzela mai ekobima ata bobotoli nyonso tonke naza neloko na ye naza lokola liziba mai na bomoi aye kamate na pasi loyo bisengo kolo oza Nzambe angaye na yo pasi na nga esengo ya basusu kolokungolanga bikuke na kota na nkembo na yo nayembaka aleluya nkolwe yole makasi ya babulami na yo otongaka mitema nkolo aywe nazali awa se kozela yo natalelaka yo natambolaka na bitambe na yo ata esingo suka suka sina banda na loboko ya tata na ngai lokola mwana nyonso ya moke ata pasi ata esingo suka suka sina banda na loboko ya tata na ngai Bisika ba uyo balimbi Bakotele makalisu Bipai wapi nazoka makasi ye Na loboko ya tata na ngai Esika ba uyo babwakama Bakozwaka pe mwantina Epai nakoma kama kasi na loboko ya tata na ngai 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 na loboko ya tata tata nanga oma ata nasalaki mabe mokili ekolimbisaka te kolo na ngai ekota na loboko ya tata na ngai ata nasalaki mabe mokili ekolimbisaka te kolo na ngai ekota se na loboko ya tata na
esengo ya kopengama mwana na yo monguna apusa na tamokete na loboko na yo je suis assurée na kobebe sa mateo entre tes mains na yembi ndembo ekosila te na loboko na yo tata na loboko na yo yangu ya lokola mwana nyonso ya moke ata pasi ata esengo suka sena vanda na loboko ya tata Zombie la bomoy batela bolingi na ngai Zombie bambola poster journal victoire na poster Thomas ma parole na ngai na mokolo libonza na ngai ya motia ozali se yo bomo ya basantu esimbama na yo elike ya mpate ezali bobele yo lisungi ya ofele azali se na yo eloko nini nakopesa na yo sese Adonai Zambe malamu libonza yo pesi moko te akoki kosala yango Zambe malamu Osali Nzambe, likonzi na moto oyanga bomoi eza na ntina mpona yo kolonaka mpeli yo motema atalelaka mokonzi ya lisiko kuna nga nakendaki na ndako ya molili kuna ngai nalekaki eloko te o miyoko na miyoko nkolo na bomoi osimba ngai na loboko nkolo ngai na bomwana nakoma mwana na nzambe etamboli ya malonga mosungi nakokamwa yamba masanjoli na ngai ya butu ya na moi nkolo ye
Saint-Esprit, c'est toi qui me fortifie. Jusqu'à la fin, je vais te suivre, Shiloh. Tokota na malasani na nzambe toleka. Bon Génie Coiffure, 81, route de Grigny, à 5 minutes de la gare de Grigny. Bon Génie Coiffure. Oh. Bon Génie Coiffure, chez Franck Mbambi. Bon Génie Coiffure, au 81 route de Grigny, centre d'affaires Les Iris, à Ris-Orangis, à 5 minutes de la gare de Grigny. C'est le plus grand salon de coiffure mixte de la région parisienne. Bon Génie Coiffure, salon de coiffure afro-antillaise. Chez les grands maîtres de la coiffure, Franck Mbambi. Ciseaux d'or confirmés en région parisienne. Plus de 20 ans de professionnalisme. Pour votre coiffure, pour votre coupe, monsieur, mesdames, mesdemoiselles et tous les enfants, tissage, tresse, natte, mèche et autres sur demande, contactez Bon Génie Coiffure. Vente d'accessoires de coiffure, divers produits cosmétiques, mèches, tissage et autres, rien que pour la beauté de vos cheveux, la confirmation de votre personnalité. Bon Génie Coiffure. Vente de supports discographiques, anciens succès et nouveautés sur CD, DVD et autres pièces de théâtre de chez nous. Pose d'ongles plusieurs modèles chez Bon Génie Coiffure. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h30. Notre plaisir est dans celui qu'on vous donne. Bon Génie Coiffure. Téléphone et fax 01 69 43 70 95 chez Franck Mbambi. Un personnel hautement qualifié. Accueil vraiment convivial. Yaka Mpeomona chez Franck Mbambi. Ça va déconner ce que nous avons propre tous les week-ends. Salon Yango et Pessameli Bisso. Bon Génie Coiffure chez Papa Franck. Au Barandenga, très belle. La CP, la suite, la salle, la vraiment. Nana ko invité nous bande koboya. Bon, ça s'appelle Basso qui t'a candela bini. Botaraka. Zamba Pambola. Bon Génie Coiffure, c'est génial. Bon Génie Coiffure. Kitoko ko nte ça musala bien. Dès que vous remarquez un mot, peut-être vous reconnaître Ngati. Sœur Augustine et la main de Didio. Talaka. Vous voyez Bingati. Zamba Pambola makasi. Monde na bongi. Et après, il y a comme Kitoko Koleka. Déjà pour un salon Bon Génie Coiffure. Il y a Papa Franck Mbambi. Nous avons invité Bino Nyonso. Si vous voyez Paris, renseigne-toi. Aux Kitoko Koleka. Aussi. Na pomoliza makasi ndenge vraiment ba bibiso na Bon Génie Coiffure et pas Papa Franck Mbambi.
vraiment naza très très contente ya omona ndenge nakotaki boye te me nabimi boye donc oyo nyonso roya oza jamais déçu na Bon Génie Coiffure boya ebele vraiment talanga nakotaki boye te me nabimi kitoko makasi e nayebi ke bino mpe so bokoti ntango bakobosa na bino bokoma kitoko eza fin boya vraiment ebele et bokoma kitoko bopesa ngai raison. Merci beaucoup. On arrivera tout le temps dans les Sengo pour se retrouver dans le salon Bon Génie Coiffure et pas ya papa Franck Mbambi parce que Eza esika oyo toyaka komisala toujours kitoko surtout biso na la mano Didiou bato nyonso bayebi sur le salon Bon Génie Coiffure balobi salon ma soeur Laura et Bon Génie Coiffure Bon Génie il les a tous pémbénisés. Oh Jésus, oh mon Dieu, merci mon Jésus pour tous tes bienfaits dans ma vie. Oh jadis, je t'ai troublé par tous les tracas, les soucis de la vie. Maintenant, depuis que je te connais, je n'ai peur de rien, car tu es dans ma vie. Mon Jésus, oh, 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 mon Jésus, mon Seigneur, merci mon ami pour ton Saint-Esprit. Dans ma vie, qui me révèle que tu as reçu le nom le plus beau, le nom le plus puissant de ce monde. Tant que tu vivras en moi, je serai premier, mais jamais le dernier. Mon Jésus, oh, mon Jésus. Tiens la main. Même dans la tempête, je n'ai peur de rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, même dans la fosse au lion, je n'ai peur de rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, même devant Pharaon, je n'ai peur de rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, dans le combat contre Goliath, je n'ai peur de rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, car je sais que celui qui vit en moi est le plus fort. Il écrase Satan, le diable. Oh, car je sais qu'un beau jour viendra où mon Seigneur reviendra. Il m'emportera avec lui. Oh, car je sais en moi est le plus fort. Il écrase Satan, le diable. Oh, car je sais qu'un beau jour viendra où mon amour reviendra. Il m'enlacera dans ses bras. Être riche ou être pauvre, ça ne change rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, être jeune
Dieu, ça ne change rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, être noir ou être blanc, ça ne change rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, avoir chaud ou avoir froid, ça ne change rien tant que j'ai mon Jésus. Dans ma vie, car je sais que celui qui vit en moi est le plus fort. Il écrase Satan, le diable. Oh, car je sais que mon jour viendra, où mon Seigneur reviendra, il m'emportera avec lui. Oh, car je sais que celui qui vit en moi est le plus fort. Il écrase Satan, le diable. Oh, car je sais que mon jour viendra, où mon amour reviendra, il m'enlacera dans ses bras. Oh. Notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée. Bonjour, nous sommes les Archanges, en direct de Mont-Sinaï. Qu'est-ce que c'est Mont-Sinaï? Bon, je vais vous dire. Alors, Mont-Sinaï, c'est un magasin où on vend des CD, DVD, en gros et détail, à prix raisonnable. Donc, il vient d'ouvrir, il se trouve trop au Marcat des Poissonniers, Château Rouge, 63 boulevard Barbès. Voilà quoi. Mont-Sinaï, je vous conseillerais tous d'aller à Mont-Sinaï, hein, parce que Mont-Sinaï, c'est super. Et de voir venir des beaux jours pleins de gloire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Soki nayembeli Yesu te, nakoyembela nani mosusu mokili nanga. Soki nakumisi Yesu te, nakokumisa nani mosusu moyakela ngai. Mokeli oyo apesanga mpe masenganga facture te. Mosantu ayokaka nga mosumukise yo Yesu na ngai. Moninga malamu, moningo ya kosaka te. Na ntango ya mpasi se yo Yesu yo mosumi nanga. Je louerai l'Éternel et
je chanterai son nom parmi les nations. Soki napamboli Yesu te, nakopambola nani mosusu apambolaka ngai ye. Soki napamboli Yesu te, nakopambola nani mosusu oyekela ngai ye. Bana kitoko yopesanga Arijane Vodi, lingomba monene opesanga Philadelphia. Amour fraternel, mosala oyo bandi okomisa kati na suka, yaya ya baleki na chela motema. Yesu yaya ngo napesa yo nini Nzambe na ngoyo. Tola yo Yesu mokeli nanga komisamba na yo. Maboko na betela kibato ekoma ko betela Yesu elonga basantu. Lofolo na toki na mokeli na koma komekitisa Yesu epai na yo yaya nanga Yesu Le secours de l'homme n'est que vanité. Halakela mamabe, moto ya talelaka moto na mokili. Hey, car ton élévation viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu vivant dit. Oh ya Yesu, motomboli ya sukate, motomboli monene. Dessus tia elikia na Nzambe okomona nyonso ekokokisama na bomoi na yo. Namona mingi batiaka elikia na ye basila komona bilaka na bango nyonso ekokisama. Asimba likolo asimba mpe na se Nzambe oyo malamu. Me otalelaka moto ya mokili mpo na nini? Na famille bandimela yo nkolo lelo bakoma bamfama ye basuwa mabala na kondimana kombo na Yesu.
bisika nga nasimi bisika nakotambola nzambe nanga oyebi oyebi nzambe Elikia basatu kolosonga eya mota mokili jamais yonde elonga blanga kita yosala nkolo zamba basatu tame mota mokili papa solutionanga Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, mais renouvellent leur force. Hey Yesu, Nayonde tocha eliket, tokotalela lisusu nani? Yango nabenga yo sujet de mes louanges et de mon adoration. La propreté, la qualité véritable chez Maxime Coiffure. Talaka yango chez Maxime Souka donc fin. Ça donc accès à salon. Les sangs ba salon tu as bien à Bruxelles. Donc appeler la salon ba professionnel ba professionnel. Oui, si mi galerie d'Excel là bien. Oui, si donc prêtre là ba prêtre. Maxime Coiffure, notre ultime recours. Nega comment fouter. Tant qu'on fouter mon zone de la société. Ya le go bukaniti. So blessé à Makasi, la boutique kaka. Le Max a su monopole. Maxime Nicolo yo ma monteur qui il continuité ligne. Ba fouter c'est pas comment va fouter. salon na memaka bakoko nanga mpo bakataka bango basuki awa awa soki basimbi mutu na yo ozobima nzela mobimba bazotala yo nani akati suki oyo eza maximum Maxime na bajoto setaka mayola ye awa vraiment donc abendaki baprofessionnel boyokaka bakataka suki oyo bazwa mena basiso d'or. Nzambe tata mozalisi ya moki Kolo aza kolela mpona likambo yo Tempelo
tumbelo Bona bizaleli ya bato na moto Tempelo na nzambe Tempelo Baby Sami 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. Nzambe tata, oh, Nzambe tata mozalisi ya moki Nzambe azakolela, papa na mawa Tempelo yo, e tumbelo Mona nini ye, na bizaleli Tempelo na Nzambe, Tempelo e Baby Sami moto ezali tempelo na nzambe na bomoi mpe motema nyonso mibale haleluya ndekososola malamu bongisa tempelo nako tempelo ebebisami. Luc chapitre 19 verset 45 à 46. Zoto na moto ezali tempelo na nzambe na bomoi motema yango te etumbe nyonso mibale likambo na mawa ye na mesosola bongisa ye tempelo ebebisami. Ata tempelo yo, Église totonga na mbongo kasi na yango molimo mosantu na nzambe elongwi mpona nini milaka mabe bise kombo tribalisme ematiti netumbelo tempelo na nzambe tempelo ebebisami. Nzambe kola mopesi ya bomo ya seko yo nde mobikisi ya mabota likambo yango elekeli bato mombami mokonzi mwasi ya botaka te azwi mabota bami likambo yango kokamwa boye nzela ya nyoka na libanga nzela ya ndeke na likolo nani akoma lolenge moko na bomoi na yo destine ya moto esimbami na maboko ya nzambe nani akoyeba avenir na yo na maboko ya nzambe soutien na yo. Nzambelanga Yesue kola mopesi ya bomo ya seko yo nde mobikisi ya mabota likambo yango kokamwa boye mongo akomi mokonzi mwasi ya botaka te azwi mabota likambo yango elekeli bato nzela ya nyoka na libanga nzela ya ndeke na likolo nani akoma lolenge moko na bomoi na yo destine ya moto esimbami na maboko ya nzambe nani akoyeba avenir na yo na maboko ya nzambe soutien na yo. esengelaki butu ezala po tomona kominga ya sanza na mioto na likolo esengelaki liwa eya po tomona monene ya nzambe na lisekwa na yesu esengeli minyoko elanda yo po tomona monene ya nzambe na nguya osale
nzambe o po Yakobo abengama kombo monene ya Israela baprofeta minene babotama na basi ya bikomba lokola Isaka na Samuele bango bantoma nzambe plus les combats et quand la victoire ekozala monene esengelaki butu ezala po tomona konginga ya sanza na mioto na likolo esengelaki liwa eya po tomona monene ya nzambe na lisekwa na Yesu esengelaki abunda na nzambe o po Yakobo abengama kombo monene ya Israela esengeli minyokwela na yo po tomona monene ya nzambe yango ya osalelaka baprofeta minene babotama na basi ya bikomba lokola Isaka na Samuele bango bantoma nzambe plus les combats et quand la victoire ekozala monene Pierre montagne ya transfiguration eza esika repote kobosana te Golgotha ya liboso kotika ngai te baini nanga baseka ngai mimonisa papa natatola monene na yo
lokola Yesu nanga yende oyo kaka pe apesaka yano avandi na kiti na bokonzi abongi na lokumu nkolo Yesu yonde yokumama avandi na kiti ya bokonzi papa yokumama yonde mobundi molongi ya bitumba na ngai na yembeli yo avandi na kiti ya bokonzi papa yokumama tika na tatola bolamu na yo yawe na libota na ngai avandi na kiti ya bokonzi papa yokumama miso emoni monoko etatoli ete yozali elonga na ngai avandi na kiti ya bokonzi papa yokumama asungaka lokola Yesu nanga yende ayokaka pe apesaka yano afandi na kiti na bokonzi abongi na lokumu nkolo Yesu yonde okumama afandi na kiti ya bokonzi yawe papa yokumama aina tatola bolamu na yo yawe na bomoi nanga afandi na kiti ya bokonzi aina tatola bolamu na yo yawe na momoi nanga ofandi na kiti ya bokonzi na yo papa yokumama miso emoni monoko etatoli ete yozali elo